Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mimi Kabongo Yaba Mimi, hein? La fille de ouf. Moi, c'est Nzambe. Mimi Kabongo, Mosusu Tobenga Kaye Kaka. Pomba scène parce que ye penza. Asepelisaka batu na scène. Ce qui vraiment koti, en tout cas, binonyo sobolobi, wow. Mokile gangi. Wana bo ceinture pensa que non. Mimi Kabongo est là. Mimi Kabongo assis à côté. Donc, wana penza Mimi de Mimi. Salut, chers bouchou. Salut, chers abonnés. Salut, chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchou, chers abonnés et chères connaissances, yalelo vraiment na memeli bino yemoko Mimi Kabongo, la fille de ouf, moi Nzambe, mutuna biso penza ya tongo makasi, comédienne moko oyo asepelisaka pas possible. Wana penza Mimi bandeko makambo eza ya mwa pasi kandenge boyebi soki bomoni totie mwa emoji ya mutozo lela c'est que makambo eza ya pasi otokosolola lelo côté mosusu totie pe cœur brisé ezolakisa kaka makambo ya pasi makasi. Avant to kota bandeko, avant to bandana mwa makambo na biso ya lelo, mwa histoire ya biso ya lelo. En tout cas, na osenga na batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko. Chaîne ya batoli, chaîne ya analyse ya kitoko, chaîne ya conseil et pourquoi pas chaîne ya bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka chaque jour. Tokos makasi. Bandeko kandenge tomesana, en tout cas bozwa bakiti na bino bon vandaka. Na système moko ya bien. Système moko ya tranquillité surtout. Bozwa bakiti bovandi. Botie mwa mai pembeni mwa jina yo yo moko kaka. Soki olobi nga penza na melaka ndeko melaka. Yo moko eloko nyonso oko sepela omela tia pembeni. Mwa nguba ezanga kate, mwa popcorn to mwa ba biscuit na ba chocolat ezanga kate. Côté mosusu ozoliaka, côté mosusu ozomelaka et de l'autre côté ozolandaka pe Étoiline Inès TV. Tiens-moi commentaire na yo, tiens-moi j'aime na yo, salape partage et kusunga chaîne na biso na degré moko. Pas possible. Bandeko lisolo ya lelo eza mwa pasi makasi. Lisolo ya lelo eza mwa pasi po na Mimi Kabongo bandeko. Ebele ya batu toyebi ke balingaka vraiment ko salir ba réputation ya batu. Surtout soki ba moni mutu wana to solola étoile na ye ezo briller makasi. Donc étoile na ye penza ya na musika déjà omoni ke mutu oyo zo ngalangala. Donc ebele ya batu balingaka kaka bakota penza ba salir réputation na ye. Donc yango mwa likambo na biso ya lelo pona Mimi Kabongo. Ebele ya batu komona Mimi Kabongo tellement que ajouaka bien lelo oyo akomi na ba fan kili.
ebele ya batu bakomi ko sepela na Mimi Kabongo. Ebele vraiment ya batu soki bamoni Mimi Kabongo na ba filme omona ba sepeli ba jour anniversaire boya Mimi Kabongo omona azwaka tellement ba message ebele ba appel ebele. Soki Mimi Kabongo azui moi problème to azoyoka bien te. En tout cas, appel ya ba fan na ye ezalaka nango ebele makasi. Sikoyo kandenge boyebi na communauté na biso, en tout cas bato ya mitema mabe bazozanga te. Ata soki toye tolobeli bango ndenge nini, bango ti motema mabe bazotambola nango kaka kilikili. Kilikili kaka bato ya mitema mabe sikoyo bakendaki po na koloba mabe sur kombo ya Mimi Kabongo. Makambo nini balobaki bandeko? Bino nyonso toyebi ke Mimi Kabongo asi ya bota. Mimi Kabongo azalaka na mwana na ye moko oya bota na ki jeunesse na ye na ki bomwana na ye. Bandeko ebele ya batu bakomi ko salela Mimi Kabongo ba mwa video ya mike ba mwa émission kandenge ezalaka ke non Mimi Kabongo azalaka lele. Mimi Kabongo abimaka nde na basi. Mimi Kabongo abimaka na mibali te. Yango ebele ya batu basala bongo. En tout cas, je suis sûr que ebele ya batu kutuna ba émission mususu tolandaki penza ba émission batu basala makambo esilaki wana te. Ti lelo makambo wana ezotambola kaka. Oh Mimi Kabongo azalaka lele, Mimi Kabongo abimaka nde na basi, Mimi Kabongo azalaka na mobali te, Mimi Kabongo abimaka na mobali te. Donc moi makambo moko ezosala pasi surtout na motema. Sikoye ko sala que la plupart ya ba fan ya Mimi Kabongo bakomi na bango ko se retirer, bakomi ko banga. Talaka na communauté na biso surtout biso wa bantu. Ba culture wana mingi ezalaka ya biso te. Pona mindele bandimaka na bango. Que non, et comme une nature, c'est tout à fait normal. Mais na communauté na biso ezalaka nango no pona biso to mona kango normalité. To mona kaneti tabou. To mona ka penza neti tabou parce que depuis to banda na ba koko na biso makambo wana ezalaka te. Donc comme ka ba génération ya mikolo ende comme kokota mwa muke mais na communauté na biso bazo telemela ngo mingi makasi. Sikoyo tango pe ba fan bakomaki koyoka ba makambo wana ke no Mimi Kabongo azalaka lele. Ebele ya batukutu ba oyo vraiment bazalaka civilisé. Batuna ki Mimi Kabongo eski makambo to yoka eza ya solo. En tout cas pour na Mimi Kabongo a essayé ko expliquer, ko s'expliquer plutôt epai ya ba fan na ye kandenge ezalaka na ba message ba mususu benga mais ba mususu batuna ki na bango te. Ba se retira kaka. Ba eko se retirer ba lobi te tokoki jamais kolinga mutu oyo komi lelo lele boye ba eko se retirer. En tout cas bandeko esala Mimi Kabongo pasi makasi na motema. Esala ki e pasi ya lobi non. Ba makambo mususu ba vanda kanyete. Soki na vandi en tout cas ekoya ko bebisa penza réputation nanga. Il faut na telema. Il faut na solola, il faut na panza vraiment vérité sur makambo nyon surtout ezoleka. Et puis na annoncer pe kombo ya mobali nanga batu nyon surtout comme ça ba yebake nazaka na mobali ya mobali. Pas mobali ya mwasi mais mobali penza ya mobali mbinga o balobaka mobali mbinga nazaka penza na mobali nanga. Yango penza lobaki. Bandeko, c'est ainsi que Mimi Kabongo akota ba émission. Aïe vraiment à l'obité trop c'est trop pona batu o bazolo bake non nazalaka lele nazananga lele te bandeko c'est parce que un mosusu na boya kananga kotia ba audio ya batu talaka YouTube alandelaka mingi makasi ba makambo ya ba droit d'auteur mosusu na tiaka mosusu pe moyen na tiaka ezate surtout soki mutu azaki vraiment na ba émission na yazo sala en tout cas mosusu na boya kananga kotia siko na landa kananga kaka ba makambo nyonso comme ça na sali partage na bino bandeko na kolanda Mimi Kabongo azalaki na clair alobi yango ke azalaka lele te pona ba oyo bazo tambola na kombo na ye en disant que non azalaka lele. En tout cas bolongola makanisi wana et puis bolongola biloba loba wana Mimi Kabongo azalaka lele te.
ye moko kutu pona kosekisa bandeko Mimi Kabongo azalaka mutu ye alingaka kosekisa ata soki aza na émission yakanisaka kaka ke non aza sur scène asekisaka bato alobi nga kutu nde bomona nga boye naza na 108x selon ye moko aloba ke non abima na mibali déjà 108 bandeko wana Mimi Kabongo ino moko boye Mimi Kabongo azalaka mutu akosekisa alobi bongo Mimi Kabongo alobi ke non ye depuis babota ye ti akola ti lelo akomi na âge oyo aza nango lelo Mimi Kabongo alobi jamais abima na mwasi netika ye jamais akoki kosala ba makambo ya bongo te na place o auta na place o akoleli en tout cas balakisa ye biloko ya bongo te ye pe biloko ya bongo akosala ngo jamais te na vie na ye wana nde ezalaki ba mwa maloba ya Mimi Kabongo alobaki yango pona ko éclaircir kaka yango biso pe toyaki kosala émission na biso toyaki kopesa information kandenge ezalaka lelo toye komona na ba réseaux sociaux oyo ebele ya batu bandeko misala na bango bazovanda balingi kaka ba réputation ya batu ebeba et puis ça m'étonne to mona batu mosusu omona penza vidéo oyo batu bazofinga batu mosusu omona façon batu bazotala soki okoti pe na ba commentaire tu te demandes Seigneur oyo nini ebele ya batu lelo bakomi bongo eloko ifoto yeba bandeko bino moko boyebi passage na ngai chaque jour on apesaka vanité de vanité tout est vanité lelo to lobi soki nzambe aye penza na nzela na yo abengi yo ke non ngonga na yo yango yo napesaki yo tana mokili sikoyo ekomi tan ozongisa molimo na yo epa ya nkolo bandeko tango nzamba kotuna yo na mokili ona tindaki yo eloko nini okendaki kosala na mokili oko répondre nzambe nini nga musala na ngai ezalaki kaka kobebisa ba réputation ya baninga nga musala na ngai ezalaki kaka kofinga ka batu nga musala na ngai ezalaki kaka kisongi nga musala na ngai ezalaki kaka kotonga batu eza pasi makasi bandeko bamakambo mosusu ifo tolobaka c'est vrai tokendaka ba église eza na batu mosusu bakenda na bango ba église pona bamona bango ndenge nini balata ndenge nini ba sala bango basuki ndenge nini batie maquillage ya kitoko omona ta na église muke azaka na ba selfie muke azuka ba photo donc azolandela penza makambo oyo bazoteya te na église yango bomona makambo mosusu kana ba émission na biso totiaka mwa toli peut-être na kolanda tango bando landa ozui mwa quelque chose oyo ekoki kosunga yo pe lobi bandeko to bongisa surtout banzela na biso to bongisa banzela na biso façon na biso ya kotambola façon na biso ya kovivre na mokili oyo mutu na mutu toujours asuka akokende ye moko jugement ekokuta mutu na mutu ye moko alors totika ba bilanda landa surtout bilanda landa bandeko bilanda landa lelo ebele ya batu yango bazo se perdre bazo kweya na banzela moko ya mabe makasi bilanda landa place moko soki oyebi ke place oyo en tout cas il faut toloba vérité loba na yo vérité koye kokosa te ke non boye boite loba na yo vérité ata nzambe na lola ayebi ke mwana nanga alobi na ye vérité ata soki balingi baseka yo balingi basala yo nini mais l'essentiel vérité na yo aussi obimisi bande batu mosusu omona ka ndenge tolobi awa batu mosusu basalela Mimi Kabongo ba émission ki azala lele azalaka lele bandeko mais eza na batu mosusu bazana ba confirmation ya koloba ke mwana mwasi azalaka lele te mais pona kobebisa ka réputation to kende nango ka bongo batu nyonso bazosala yeba ke yo oza mutu nyonso te oza penza mutu nyonso te na se ya moi mutu na mutu ayaki jour na ye ayaki pe ndenge na ye ezaka bongo mwa toli en passant ka ndenge ezalaka na chaîne na biso topesaka pe ba mwa toli soki tosali ba émission na biso mwa toli ezangaka nango te
wana toli na biso lelo eza pona basala nzambe ba o penza ba mibengama ke no biso tozalaka basala nzambe. Mosala nzambe pa koyeba ye pona koyeba ye bandeko bamonaka ye na bizaleli. Mosala nzambe ezalaka te ke no dimanche boye na tongo yo nde moto aliboso kokendaka na église te. Wana eza mosala nzambe te. Bizaleli na yo nde ko reflecter place nyonso ozotambola batu nyonso bakoloba ke ça c'est une servante de Dieu. Oyo aza serviteur tellement ya nzambe. Et bizaleli na yo comportement na yo façon na yo ya ko vivre kana batu mosusu. Eza na batu mosusu lelo ezosala pasi penza na motema. Omoni penza diagonèse ya église. Omoni lelo une servante de Dieu. Une servante de Dieu, to un serviteur de Dieu. Muke muko omona bango na ba cher. Bazo konza ba prière, bazo diriger lelo to ko sambela ngande na kozala na modération, to yia kozala na modération. Bango wana, omona bango dimanche wana tango batu bazo yemba kuna adoration. Bango miso ezaka ya kofongwama. Bazo sambela kuna. Wana ba Saint-Esprit pezo kitaka. Après kaka église bizaleli ya mabe ekoti lisusu. Ki motema mabe ekoti lisusu. Comportement moko ya mabe ekoti lisusu. Ki songi moko exagéré ekoti lisusu. Yo muto mataka na cher. Bandeko, bomoni cher wana. Na betela bino mwa lisolo. Eza na papa moko. To bando kota na église moko kala. Tozaki bana mike. Papa wana azalaki na ba comportement moko pas possible. Papa wana kipe ko simba kisi. Sikoyo alingaki na église batu nyonso ba pesaka papa wana poa. Soki vraiment comme ata dimanche boyaki ko senga pasteur o pesanga mateya na teya. Ngana zala na modération bandeko. Donc ekomaki somo comportement moko mwasi na ye azonyo kwa mananda kwa libala pas possible. Bana kutu koloba te. Bandeko kaka bizaleli mabe na ye wana zo sala ka bizaleli mabe jour moko ezaki dimanche moko. Kandenge zalaka ona kendo pesa témoignage parce que na zu promotion na mosala. Tango azo kende kaka na cher jour kaka ya témoignage ezate te que non ake ko sala modération. Na cher pona ko pesa ko pesa témoignage. Bandeko azui ka microbo ya matika cher boye bala moko akwei. Bandeko tango akwe ba memi na hôpital bando lisusu koloba te. Après 3 jours papa wana ye kozonga alobi soki na zongi lelo eza mawa nzambe na bando sakana na nzambe mingi mosusu na bando matana na cher nazo te ya kabatu me mwasi na nga na ndako bando lela bana na nga na ndako bando lela bandeko na nga ba camarades na nga ya musala bando lela façon na bando nyokola bango nazaki na comportement mabe mais soki na yi awa nazo te ya kabatu nazo sensibiliser kabatu me bizaleli na nga ezalaki mabe. Bandeko toujours wana papa yaki ko changer yango nazo miyebisa bino pe soki oyebiki omataka na cher ezana ba comportement mosusu soki omoni ke non de toi-même tu ne sauras pas abandonner ce genre de comportement belela mawanzambe asunga yo batu mosusu pe ba comportement wana bango moko ba milateli yango oza diagonèse na église oza diacre na église oza serviteur munene to servante ya munene na église na bino bizaleli na yo ezala ya malamu parce que ezana batu mosusu lelo okoya ko salela bango ki mutema mabe mais oyebi niveau ya intimité te na bango na nzambe ezana batu mosusu ba mataka na bango cherté batu mosusu peut-être ata na église oyo bakendaka rarement mais bazana intimité moko pas possible na nzambe siko batu abongo basakanaka na bango te wana ka mwa toli ya muke kaka tolingaki topesa en tout cas tozala keba surtout na bamakambo nyonso tosala na se ya moi bandeko tozongela mwa message na biso ya lelo ebele ya batu bino moko boyebi balingaka vraiment kosakana na ba réputation ya batu batu ebele vraiment balingaka kobebisa réputation ya batu bandeko nalobaka ngo chaque jour réputation basombaka ngo te kandenge to batela ka ba réputation na biso to batela pe ba réputation ya batu mosusu to batela penza réputation ya batu mosusu
wana moi conseil na pesaka presque chaque jour. Sikoyo pona Mimi Kabongo ebele ya batu babande ko salela ye ba émission, ebele ya batu ba salela ye ba vidéo, ebele ya batu ba publier ye que non Mimi Kabongo azalaka lele. Bandeko esali Mimi Kabongo pasi makasi. La plupart de ses fans bakomaki ko se retirer na bango. Ba mosusu babande ko benga pona ko confirmer ba mosusu ba se retiraki na bango, en tout cas bayokaki na bango moi pasi. Bino moko boyebi na communauté na biso ezalaka neti tabou. Makambo wana penza na communauté na biso existaka te. Sikoyo tango batu ebele bayokaki en tout cas esalaki bango motema pasi. C'est ainsi que Mimi Kabongo ayaki penza kotia moi éclaircissement sur makambo nyonso tout. Mimi Kabongo alobi azalaka na ye lele te. Alobi bien que azalaka na ye lele te, alingaka mibali penza mibali ya basi te, mais mibali penza mibali. Et puis Mimi Kabongo aye ko confirmer pe relation na ye na Montana Kinunu, semeki na biso national. Papa Montana Kinunu. Wana penza alobi yango na émission, alobi que non, pour le moment mobali nanga, mobali ya Mimi Kabongo eza Montana Kinunu. Pona batu o bayebaka te, batu o bakanisaka que non, peut-être Mimi Kabongo azana est libre, ka ba mosusu bazo kanisa que non, Mimi Kabongo azalaka lele, Mimi Kabongo azana est lele te, Mimi Kabongo azana mobali na ye na kombo ya Montana, papa Montana to pesa ye respect, hein. Tala kaka semeki na biso national, papa vraiment Montana Kinunu, le semeki international. Wana semeki ya biso nyonso. Tolinga te aza semeki na biso nanko. Donc eza mwa bongo yango kaka moi message ya muke na yaki kopesa bino moko boyebi. Donc ce qui bomoni moi vidéo ya sika ikoti, c'est que makambo ya sika pe ezozanga nangote. Cher Boutou, cher abonné et cher connaissance, to komi vraiment na moi souka ya partage na biso ya lelo. En tout cas quand ndenge to mesana to sala partage, to tia ba commentaire, to tia pe ba j'aime et ko sala oyo to lobaka toko se maka.